mosala tolingi kolobela o etali coronavirus to kolobela pe likambo ezali vaccin oyo ezolobama na mokili mobimba. Mais d'entrée de jeu tozali déjà na deuxième vague ya coronavirus okoki koyebisa biso ampleur nango par rapport à la première vague, les conséquences dans les lignes. Bon, merci mingi ndeko journaliste. Moni coronavirus oyo ekotakia na mois de mars, hein, le 10 mars exactement. Alors tout ça là qui mbala yambo to bundaki pona to neutraliser. Alors yangwana to longaki. En tout cas, tout ça là qui a 3 mois, baka ya Covid ezalaki penda ya kokita makasi. Na di sasa wa ba jour mususu ba ka ezalaki te. Zo mona tam so mona kamoko, tam so mona zéro tout ça. Mais après tango mokonzi ya mboka tolobaki bon tolobi neti ba paramètres mingi esengaki ete to fungola ba frontière, tout bandela commerce, tout ça makamnyo surtout parce que économiquement tout ça qui asphyxié en Congo, il y a tout ça qui mboka voilà, to maîtriser première vague au coquille, ko fungola ba frontière au coquille, ko longola ba mesure mususu to zwaki ya ba confinement bani. Mais na période là tout ça population que beaucoup de silité, beaucoup de zakak. Il fallait que bango population va continuer à observer les gestes barrières. Mais et là qu'on est ça magité. Tant qu'on va fungoli, va confinement on a va longoli ango. Même jour on a, na vite so na gisasa bomoni ba bar et tondi. On dirait ba tuandega goze la minuit on a. Pour na ba ke na ba bar tout ça. Alors donc vie exongi tezaki liboso et pourtant virus ezalaka na circulation. Alors batopé respecter ba geste wana te yango wana circulation wana virus comme sous makasi na makambo tant ba fungoli pe ba frontière à poto tant pe deuxième vague bandi na poto batango nyonso tout barrière wana ba bokono misusu ale mbala moko e bandi siko ko mata awati tant to komi na ba 300 400 cas par jour auto komara liboso te. La première vague to komaki na 300 par jour. Alors mais la deuxième vague to komi siko to na deuxième vague et puis apparemment la deuxième vague oyo ils ont circulé makasi. C'est pas que les gars il y a première vague. Et puis de deux on dirait ça na comme ça va tout malade mingi makasi so ke na ba hôpital au mona ba hôpital mususu etondi na bato ya Covid wana population zoyeba te yango wana tozosalaka makasi mpona to maîtriser deuxième vague wana mais à condition que population mpe elandama te yo bazopesa ye soki balobi lata masque na yo masque ekomi awa 500 francs 200 francs ezali balobi bofanda pembeni te bozala na distance balobi osukola maboko na bon ça coûte quoi ba geste on eza ba geste moko simple mais koki ko kimisa yo na liwa population il faut y bango que ba geste on ko kimisa yo na liwa mais malheureusement abazola ndangote malheureusement bazola ndangote to ki ezali plus virulente nege na uti ko koloba kasi actuellement à l'heure actuelle courbe yango ezaka komata po lobi yawa tokomi na ba 300 400 cas par jour siko sikoyo courbe yango ezaka komata to lueur ya espoir ezali quand même te lueur espoir ko zanga te to kufa pe biso te il faut yangwana tozo bunda makasi pona makambo ne sila courbe ya nini ekomi siko na zigzag on dirait comme na moi neti plateau moko boye mais na moi zigzag lelo ekiti lobi emati lelo ekiti lobi emati alors to yebi na on te soki comme na pic moko nini mais toujours surveiller courbe yango tant que kita nde tokoloba ah voilà par exemple ba mikano ne toujours ya ba couvre-feu to kolongola ngo ba mikano mosusu bana ba ko zonga na kelasi. En parlant d'ailleurs de couvre-feu près d'un mois déjà ngoyo toujours kende ba résultat nini obozui penza ya couvre-feu
bakangi bato à partir de 21h à 5h du matin. Bon, ozomona couvre-feu bato bazokantaka bazonyokola bango eza bongo te. Couvre-feu eza prouvé que couvre-feu ediminuaka rencontre ya bato. Ozomona ekodiminuer rencontre ya bato. Or na ba rencontre ya bato nde maladie wana se propagaka. Donc ngaso nakutana na yo nakutana na lingomba ya bato tout ça na babutu et se propager. Alors yango wana tozwaki mikano wana mpona koevite barencontre wana ya bato tolingi tosala toevite wana moi te parce que tolingi to asphyxier économie ya mboka te parce que na baépidémie il faut kozala na balance, n'est-ce pas? Toyebi ke eza makambo ya bokono, mais est-ce que il faut sikoyo bato toprovoke eloko mosusu par exemple nzala na ntango tozocombattre eloko moko ya mabe toprovoke so eloko moko ya mabe. Ozomona wana il faut kosala balance yango wana tozolinga économie ekoba na journée donc bato batekisa basala nini mais na butu mutu na moto na ndako na ye. Donc yango wana ozomona depuis ebanda na monyo ekomi neti na plateau. Ozomona tozozela sikoyo soki piki koza mokolo nini mpona ebanda sikoyo kokita. Ok, tomonaki na mikolo mileki bolakisaki biso produit moko komonama na covid tolingi koyeba penza produit yango eza penza kobikisa soki tokoki kolwa efficacité. Bon omoni mama na ntango bokono ezalaki mokonzi ya mboka alobaki ya bibo biso awa mpe neti mino eza na mokili mobimba te parce que eza maladi ya sika. Mboka ta moko te ekoloba wi mono oyo ekobikisa maladi wana. Bamboka nyonso tu bandaki na kosala ba recherche biso mpe tolobi toza na bato ya mayele awa bango mpe basala ba recherche na kati na bango moko aye kozwa oyo na covid wana parce que ba recherche yango ezalaka étape par étape. Donc soki oleki étape ya liboso na recherche produit no ekomi na étape ya mibale ekomi na étape ya misato to permettre yango osala sikoyo ba expérience na kati ya ba clinique, c'est-à-dire bato baza malade bazwa yango bamela sikoyo soki observation bozosala oyo babenga na lopoto observation clinique soki ebimisi ba résultat positif à ce moment là na mibeko toza na mboka tokoloba tobi voilà kisi na yo ebimisi ba résultat positif eza nano approuvé te mais okoki kopesa yango bato ebele oyo baza na bokono wana bamela yango mais tout en contrôlant ba effet secondaire. Ozomona donc yango wana topermettre ye akabola yango azotekisa na bapharmacie tout ça bato nyonso bazo moto nyonso akozwa oyo omela kisi wana soki ayoki ba effet secondaire il faut apesa message à reporter yango epai ya médecin na ye comme ça médecin na ye akocontacte chercheur wana et puis chercheur wana akoki koaméliorer kisi mais jusque là ba effet secondaire ya makasi ezali te omoni yango kisi wana tozosala espoir na yango soki eleki étape wana ya troisième étape et puis ekobandela ekende na baétape mosusu ti ntango tokokóma na niveau ya OMS tokodéfendre na OMS mpona tobanda mpe kotekisela yango mikili misusu. Basouche ya coronavirus esalami na bamboka mosusu neti na Afrique du Sud variant moko ezali kuna na Angleterre mpe kasi est-ce que balolenge wana ya coronavirus esi ekomi awa déjà na kati ya RDC? En tout cas à ma connaissance non ekomi nano te naza na contact na INRB moto azosala bateste wana en tout cas apesi nano nga rapport te ekomi mais sikoyo nde il faut totala ndenge nini oyo Afrique du Sud epumba kuna te eya awa yango wana ozomona totie na kati ya aéroport wana na baéroport internationaux bateste mpona bato oyo bazokota bato oyeba ete baza mpenza bien baa na bokono wana te baza na bokono wana te. Actualité ndenge nalobi eza likambo ya vaccin mokili mobimba eza kolobela yango tomonaki ke baorganisation mpe ebele lolenga UNICEF Gavi mpe misusu batiaki mpenza bameilleur ya badose na bango bavai mpona koenvoye na bapays oyo ezali moins nanti Afrique. Est-ce que RDC ezalaki contacté? Oui,
RDC d'aller contacter. Au moins, vaccin, on a pour lobela ndenge mokonzi mboka lobaki eza passage obligé parce que na ba épidémie surtout ezala ya ba rougeole ezala ya ba choléra ezala ya makambo belé surtout en tout cas vaccin muto yaka aussi sango yango wana biso awa tolobaki neti eza épidémie neti misusu il faut pe tondima vaccin wana ozo mettre ondima yango bindimela te tolobaki kati ya vaccin eza sur le marché tokozwa mibale misato toétudie yango totala vaccin nini tokoutilize yango na Congo ata ndenge wana soki tozwi vaccin il faut peut-être observer bamboka mosusu okoutilize déjà vaccin yango parce que sikoyo bamboka mosusu ezotobola déjà vaccin wana alors tokotala 2 mois soki effet esalami kuna te na epai ya bato wana sikoyo biso tokoki koutilize vaccin wana mais s'engager pour utiliser vaccin. Vous avez déjà moi idée il y a comment vaccin aussi pointé. Bon, na ko pesa nano komba on te passe ce comité scientifique les a ko étudier na. Ils a ko étudier mais kasi ba tomoni te ba vaccin ngo mingi ils ont 2 doses. Ils ont 2 fois ba pesi ba to sima quelques jours ba pesi les soso. Est biso awa problème alotili qui pesa makasi. Conservation nango. Botali pesa ndenge ni boko sala pona ko bomba ngo pe malamu. Oui, toujours à disposition, surtout dans l'intérieur du pays. Toujours à disposition pour notre équipement, pour conserver le vaccin à madame. Donc, budget est allé pour nous. En ce qui concerne le déploiement, vous procédez dans la province, dans le territoire national Mobimba. Oui. Aux Zambia, il faut déployer le vaccin. Attends, tu déployer le vaccin, toza na système logistique et partenaire pe bazosonga pona bakise komela ti pa moto ya zomelango à l'intérieur du pays. Donc nous surtout on a la précaution exacte. Donc on a vaccin sans trop réfléchir sur comment donc évacuer on a to tinda on a intérieur du pays. OK. Siko etanga bato bakozala prioritaire banani pe ba province ni plutôt mona te que na ba bulletin total ka tous les jours ya covid eza na ba province mosusu ba kapenza eza penza mengite kasi ba province nini oyo ekozala prioritaire pe bato nini oyo pe bakozala prioritaire tant vaccin wana ekochama. Oui, par exemple Kinshasa eza prioritaire, n'est-ce pas? Surtout que na Katanga tout ça place mieux surtout ba nini eza ba Goma ba Nord Kivu ba Sud Kivu na Congo central. Donc place non chiffre ça du colo wana ba province on est priorité. On a ça ils ont été épicentre. Biso so commune ba 17 000 n'est-ce pas sur 20 000 cas biso za ceux qui n'a plus de 17 000. Alors na kati ya ba province wana bato yo ba kozala ba prioritaire ezana no bato yo bazana plus de 55 ans parce que bango mutu bazana ba supporter pena bokono wana mingi te et puis lisusu bato bazana ba comorbidité ndeto benga na lopoto o bazana ba bokono mususu neti ba diabète neti ba hypertension ba maladie cardiaque mususu tout ça bato bazana ngo bango bazaba prioritaire et puis ba personnel de soins bato bazo sala na ba hôpitaux baza na contact toujours na ba malade wana ozomona ezaneti na guerre soda soka zo battre la population il faudrait pas yemoko akufa parce que soka population ba komi donc ba métier wana na ba infirmier baza ba personnel à première ligne ba onde mutu bazo combattre bato mabokono wana so mutu malade donc ya bango ba fu baza la protéger. Donc il y a moins de tia bango ba vaccin bon soko misusu to tia parce que c'est volontaire to tia pe bato misusu tout ça mais c'est to yebi que ceux qui bato wana to protéger bango c'est quoi quand même circulation et aux asusu mingite na koki aussi ça interview na ngate ceux qui na posé moto na ote à quand réouverture ya beko bozo zela bana wana ba vacciner bango nanu topé la stratégie mosusu na bango batanga année blanche et aux alata soki mokete
sikoyo problème ezali nini toza na période moko courbe eza nano stable te ekomi nano kokita te ce courbe ekomi kokita te c'est que transmission ya malade eza nano makasi alors tokoki kolivre bana na biso ndenge wana te yebaka biteyelo ya sikoyo ekoma ntango mosusu komona 100 bana na classe moko 200 na université kutu kuna komona ntango mosusu plus de 1000 na classe moko alors yo yebaka na mwa salle moke bokangisi 1000 personnes moto moko soki aza na coronavirus ekozwa combien de personnes wana na kati ya bato wana bazwi coronavirus moko ata mibale bakozanga bakufa te bon sikoyo biso tokende koautorize makambo ndenge wana est-ce qu'on est des responsables nakanisa te donc soki tolingi toza baresponsable makambo ndenge wana ifo toyebisa bana ete tokangi yango kelasi me ekofungama tozoprotege nde bango moko bana bango moko tozoprotege bango donc il n'y aura pas d'année blanche bana bakotanga me bazala na patience moke biso tokontinue koétudier courbe ya contamination mpona période moko toyebisa bango voilà bokoki kozonga na kelasi mais période wana exact nde toyebi yango te mpona kosukisa bayimboka baza kosenga dépistage gratuit esalama est-ce que boza koenvisager yango te na bacommune par commune kokende commune par commune kodépiste bato mpona coronavirus dépistage biso tozosala en dehors ya bato bazovoyager eza gratuit mais sauf que tozosala yango epai ya bato baza na basigne déjà soki omoni par exemple que nakomi kokosola mpe mekomi mbango nakomi na fièvre omoni basigne wana nini go eza su na monoko te nazoyoka su solo te alors basigne wana ekotinda biso sikoyo tosala yo dépistage mpona totala soki eza covid te tout simplement parce que tozosuka wana parce que toza na bamatériel mingi te omoni bateste wana eza mingi te soki toyoka na bateste mingi me tokoki kosala dépistage ya masse tokende na bacommune tokende na baplace populaire tout ça tokomi osala dépistage mais osala mpe dépistage yango mpona esuka ndenge nini parce que dépistage soki osali yango moto aza na bokono te sikoyo ayebi ke aza na bokono te il faut abanda kose protéger tout ça mpona azwa yango te bon moto oyo aza na bokono il faut afala na ndako mpona acontamine bato mosusu te donc c'est ça but ya dépistage ya masse mais ayo ekozala moins difficile parce que de 1 d'abord toza na makoki wana te ya kosomba toza soki 80 millions ya bakongolais ya kosomba bateste wana et puis après toza na nini na bato soki badépiste bango est-ce que bakofanda na bandako na bango tout ça nyonso to wana eza makambo ekokozala eyopesa mapokoso ya dépistage ya masse liloba suka okoki kobakisa liloba suka oyo nakoyebisa batelespectateur eza boye parce que bato ebele bandimi bokono wana ke ezali mais il y a quand même bato misusu bandimi nano te yango wana kosenga na bino bokono wana ezali nazoloba na bino ke bokono wana ezali il faut moko na bino à se protéger parce que nini yango ya protection eza eloko moke mais koki kobikisa vie na yo mobimba masque oyo ya pamba eza soki 200 francs mosusu 500 francs au lieu que ozwa virus wana ekota yo na zolo ube na monoko ekomema otanga mosusu na liwa likolo ya masque ya 500 francs olingi okufela mpona yango bayebisi yo balobi sukolaka maboko au lieu que osukolaka maboko très bien ekokute yo te oboyi olingi okufa kaka mpona ozosukola maboko te et puis distanciation kosimba moninga te parce que oyebi sikoyo moto nyonso tu aza suspect na maladi wana tant que oyebi état ya santé ya moninga na yo te
kopusa na pembeni na ye te, kosimba ye te, pesa na mbote na mosika. Ba geste wana ekokute yo rien, mais ekoki kobikisa vie na yo. Kolinga te okoma maladi, obanda ko respirer mbangu mbangu, pe maekangama te okufa pona okende kondima ke bokono wana ezali. Bokono wana ezali, biso gouvernement tokoki kokosa bino te. Tala ndenge bato ebele na Angleterre lobby bato bakufaki 1600 environ na mokolo moko. Boyebake makambo wana so ekomi biso awa na Isasa olamuki boye na Lemba 1600 personnes bakufi. Olamuka boye na Gombe 1000 personnes bakufi. Wana ekoma dépendante. Donc il faut tous à la responsable, to linga baninga, parce que natan ozola ta masque te, ozolinga moninga na yo te, parce que vous ko contaminer moninga na yo, ou soit moninga na yo ko contaminer yo. Et puis to ça mibeko wana pona elongo to bengana bokono na mboka na biso. Merci beaucoup. Nandenge o répondaki na mituna na biso. Merci mingi, maman journaliste.